Rosi nakangi na mbali, nakuti na mbali. Omoni Rosi, nakuti na mbali. Omoni, nakuti Rosi na mbali na ndaku, chambre, le lit que moi je dormais, Rosi na mbali. Bébé, vous voyez votre maman? Oui. Dites merci maman, c'est que tu as fait détruire la famille. Dis maman, tu as détruit la famille, ok? Si, si. Bon. Bandeko, boyebike magoda na couple na libala ezalaka na 60% ya place, hein? Rosi nakangi na mbali, nakuti na mbali. Omoni Rosi, nakuti na mbali. Omoni, nakuti Rosi na mbali na ndaku, chambre, le lit que moi je dormais, Rosi na mbali. Bébé, vous voyez votre maman? Oui. Dites merci maman, c'est que tu as fait détruire la famille. Dis maman, tu as détruit la famille, ok? Si, si. Bon. Donc soki eza te couple na ntina moko te libala mpe na ntina moko te me ezalaka kaka na ebandeli ya na ntango bokokoma na kati ekozala susu na importance ya 60% te ndenge yozomonela lelo. Rosi nakangi na mbali, nakuti na mbali. Omoni Rosi, nakuti na mbali. Omoni, nakuti Rosi na mbali na ndaku, chambre, le lit que moi je dormais, Rosi na mbali. Bébé, vous voyez votre maman? Oui. Dites merci maman, c'est que tu as fait détruire la famille. Dis maman, tu as détruit la famille, ok? Si, si. Bon. Mpo na kocomprendre yango bolanda ngai nakanisa basi ebele awa so bakabwana mibali awa na poto boka eloko nini baloba azokoka kosatisfaire nga te. Rosi nakangi na mbali, nakuti na mbali. Omoni Rosi, nakuti na mbali. Omoni, nakuti Rosi na mbali na ndaku, chambre, le lit que moi je dormais, Rosi na mbali. Bébé, vous voyez votre maman? Oui. Dites merci maman, c'est que tu as fait détruire la famille. Dis maman, tu as détruit la famille, ok? Si, si. Bon. Bongo te bolandaka deja mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ndeko mwasi ozolanda ngai oza na couple na ndeko mwasi ozolinga okoma na couple okanga mobali na yo na likambo etali nzoto magoda, donc yo linga magoda to mobali na linga magoda yo zana mpona koservir ye ntango nyonso alingi nalandaka mpe na bemission mobali soki asengi pesa ye siko bandeko soki yo obali ata yo lela magoda ata mobali moto alela magoda me ntango yango nde moto yali na 60% ya bolingo na bino ndeko mwasi kalikilaka bien mpo mikolo ekoya so bokondi na mobali wana ekozala ndenge nini mpo yo oza wana mpo na koservir ye magoda to bokabola bilengi yo mpo lelango makasi ador okao siko bokabwani bokabwani to ava bokabwana mobali pa na yo yo oservaka ye magoda yango akangama na yo nde basi balobaka soko okoti awo kobima susu te akangama na yo okangi ye mpo na magoda bobalani mpo na magoda sikoyo bokabwani to olingo okabwana ye surtout ndeko mwasi soki olingo okabwana ye donc mobali oyo okeluka lisusu donc fo kangi esu na magoda bongo te bon nga toli na koloba no
soki olinga na mobali okangi na magoda so kabwani na ye ta moke okekanga mobali mosusu na magoda nako comprendre mais siko kabwani na ye osi bokoli okangai na magoda okeluka mobali mosusu to mobali mosusu alingi yo d'après yo okangi na magoda te dofo kangi na makambo mosusu na magoda te pona age oyo azali ataza na posa magoda akodeka na ye mobali ozalani na ndako te mobali oyo akini na ndako atomoni akomaki kodimine mobali wana kolekanika to bakokani to aleki mwa moke me akozala ndenge azalaki te na ntango ya kigene do eza bongo sikoyo mobali wana ntango azolingo botala bien mibali osi bakoli badivorsa to nano abala te sikoyo azobala yo mpe mwasi okola mobali ya liboso okangaki na magoda surtout bokabwani mpe ntango mosusu mpo na magoda olobi azosatisfaire nga te neti avant donc ntango mosusu botali nzoto no te ntango mosusu yo mpe nzoto no moko eza ya kokufa mozoyeba te loko ezalaka nango libulu mais peu importe yo sikoyo libala oyo vivre ya liboso eza libala magoda mpo yango kangela ye po première position ezalaka magoda na couple na bino 60% mpa na bino kutu ekoma 80%. Donc à part magoda eloko mosusu eza te oyebaka te soki mobali amonaka oyebaka te soki mpenza kolamba oyo olambaka bien soki otandaka mbeto bien so makambo te osalaka bien oyebaka te mpo mobali yokangi ye na magoda ye mpe akangami na magoda alingi mpe magoda donc makambo banosala na ndako yazokipe nango te eloko mosusu osali bien te ye moko abongisi yango olambi lelo bole na 11h ye alobi nano na nzala te na kolia yerimo olambi na 15h alie olobi kolamba no te biloko nyonso yaka kuna sosala ye mpe alie to alie moke abimi akeliani na libanda na restaurant donc vi na bino ekendeke bien mpo nani ekendeke bien mpo magoda nde eza base ya couple na bino sikoyo magoda eya base ya couple na bino yango ndeko mwasi fo oyebaka yo moko mpo avant okanga mobali wana boloba yango bino moko soko akoti awa kobima te banda koti awa akangama do akangami na magoda abali yo na magoda na ndako opesaki magoda ndenge akosalana te donc ata yo na libanda oyokaka te olambaka mabe oyokaka kaka olambaka bien me yo moko osala bakalikile ata na libanda oyoki ke balobi ke mwasi malamu obongisaka bambetu makambo nyonso bien oza mpenza mwasi me yo moko bitunake mpo vivraka couple ya magoda do lingaka oyeba ekoede yo mpo na libala mibale soko boyi wana no mpo lokola bokangama mpo na magoda magoda eya na age moko elongwe pourcentage wana ekiti sikoyo mwasi na mobali soki bozwi rythme moko te libala ekufi mabala mingi ekufaka awa ezaka mbongo bana te eza rythme echange sikoyo moko amoni soki rythme echange eza faute ya mutu moko ekozala faute ya mwasi faute ya mobali ça dépend eza bongo
Mais eloko ça très important au bino bozo vivre te. O ya couple liboso te. Eloko ça très important ya couple ya mibale. Surtout pour na bana basi na zolo bana bino pour bana basi bazana difficulté ke mibali pour que trouver bolingo solo penza ya bien siko. Ko trouver relation ya magoda ba trouver na bango ya libo mape. Mais via couple wana ra problème ke mubali. Alors mwana mwasi retrouver no bato. Mais bato mososo wana omoni pe makambo keneki bien. Okomaki pe un espoir que te yona iboke musika. Mais après okomombo na mutama modèle alingaki yo. Modèle a kotaki, modèle a investi bana moko alembisi. Parce que ye age oya komi akotia magoda liboso te. Ataza na posa magoda akotia te. Po mobali ayebi soki aza na posa magoda tosa neti ngai siko naza boye papa robo 57 ans bolukela nga mwasi moko ya 50 ans ti 57 ans to 60 ans ngana ye toza na posa magoda ngaza na posa magoda ye pa na posa magoda tokende luka bakandida ye akozwa na facilité donc mwana mwasi akozwa na facilité mais ba oyo alingi te ba oyo alingi ewa na difficulté nazoloba magoda nazoloba bolingo te magoda soki oyo alingi bazali akozala na difficulté po akoma bisika wana ekokute pe cher mais nga papa robo so nalingi magoda nalobi magoda bolingo te donc na vitrine non na vitrine ebandi na bana ba 20 ans même 17 ans na Suisse baautorisaka 17 ans kosala ndomba eke tina ba 50 ans bali basi bali ba âge tout ba couleur tout ba race tout pe na prix moko ya pse to ya bien pe conditions sanitaires ya bien ba douche ezali bokosukola makambo tu pe na kozala à l'aise po na kokende pe na milieu bakoyambanga pe ntango na koselisa na zongi na kosentir wow na les japonaises ya kitoko bongo donc na beti magoda modèle na lingi na mbongo nanga mwana mwasi sekoyo banduma mibali mpe bayali po luka bango nano ya likambo baya rare po mona bango po koma kuna soni po afuta mbongo cher koleka ya biso neti vitrine so batie 40 euros nduma mobali akutaka 150 euros na 20 minutes bozomona pe ntango baosala ye aoza satisfait te aopréféré atia cocombre akozonga akobaye ata yoki plaisir mais ntango akozonga akosentir rien akokoma mwa bien te akorapela ngo mwa elengi ayokaki mais biso mibali nga nakosala 3 mois nazaka à l'aise na mwana japonais wana bimaki na ye donc magoda ya différent na ba age wana so mutu akoli yango yo sikoyo wana couple okanga mobali mpo na magoda na deuxième couple na yo luka okanga mobali sa magoda donc okanga mobali na makambo ekomemeti wa kolamba penza modèle balamba ok yekola ngo na ndako na ye te yekola yango siko na mobali ozali oboni bokabwana atolingo boya ye lambaka bapla kitoko ata ya okoma mwasi nango change yo beta no kara
yo kalikilaka bolingo oyo ntango koboya ye ozokende preparaka makambo to oyo bosala bien te to oyo neglisaka na couple ozali banda kosala yango bien tosala boye okabwana mobali oza na ye otikali yo moko kozwana mpe makangu te kozwana motu te sala ta entraînement ya 6 mois ya 1 année mpo kozala na bakamarade bando ya mpo mwana mwasi so akabwani bakamarade bakoma ebele na esika okoma na bango na bavoisine oyo bolobandaka te bakoma bakamarade no alo profitaka na ntango wana odongaka ta baninga oyeba kolamba mpenza bien oyeba koliaka na air oyebaka kotanda mbetu badra nini ezosenga na mbetu modele nini ezosenga badra esalaka combien de mois bochanzango matele esalaka combien de mois bochanzango donc kalikile biloko ebele oyo oyeba te yango kokanga mobali wana ata mobali wana vivra bongo te maya kokuta yo oza na biloko moko oyo yo azomona aza na esika moko ya malamu akose sentir à l'aise na ndako na ye ntango azose sentir à l'aise na ndako na ye azose sentir à l'aise mpe na yo pamba te okoservir na rien wana nazoloba kaka mobali oyo azali ya ndenge wana mwasi moto asala makambo tu na ndako me sikoyo mobali oyo acélibataire ye sikoyo makambo ya ndako ayebi yango bie koleka basi sikoyo yo omembeleka magoda age mpe oyo azali aza na age ya magoda chaque jour te alors yo sikoyo oza moto ya magoda chaque jour ou bien 3 fois par jour osala ndenge nini donc yango bandeko bana basi sokanga mobali na magoda talaka yo moko so boza en couple mobali wana okangi na magoda mobali wana bakumisa ovi nyonso kote magoda aye moko mpe alekisaka lelo mpo na magoda sala kaka boya sala oyo bino bobengaka ciseau kangela ye ciseau kokanga okangi ciseau akotungisa yo me ntango azotungisa yo ozala sie na libanda sa bando beta magoda sikoyo soki atika otungisa yo yeba akomprendre ke yo na couple ozalaki no mpe kaka na magoda abando mona peke ayo bando okanga ciseau do eza arme na yo oya no mpe kaka na couple na magoda ozokangela yango so ciseau me mpenza eloko nini ya kowelela yango mpa na yo eloko nini kolamba kolia rien kosokola bilamba petit problème davasi biso elamba soki enzoluki moto alataka so te to mesana kosomba ya sika donc oza na riske ndeko yango wana bandeko ebele ya basi ndenge boza wana en tout cas soki okanga mobali mpo na magoda oyebi yo moko oza conscient vie ekendeki kitoko mpo na magoda yeba magoda motu ezwaka 60-70% 80% ya couple na bino eza mpe oyo kaka yo mema na libala soki oyebi osala makambo so très bien wana kitoko me soki okanisaka nde
osalaka makambo tout très bien mobali no andimaka yo alors okoyeba résultat mokolo okangele ciseau sikoyo ozwa ciseau ya inani so bozali kaka ensemble bozoseka yeba azwaka magoda pa mosusu yeba akoma komono kaka neti membre ya famille ata lingi yo me membre ya famille ata azomona reso bokabwana yo te ata yo kangi makolo mpo boboyana soko moni azozala na yo komona te kazomona danger te yo danger no eza magoda azozwa ono ndeko na ye cousine cousine ko bongo azozwa bamodele bongo yango bandeko en tout cas bandeko basi bozala mayele nga papa robo nasukisi awa bo raisonner ciao Rosi nakangi na mobali nakuti na mobali omoni Rosi nakuti na mobali omoni nakuti Rosi na mobali na ndaku chambre le lit que moi je dormais Rosi na mobali. Bébé, vous voyez votre maman? Oui. Dites merci maman, c'est que tu as fait détruire la famille. Dis maman, tu as détruit la famille, ok? Si, si. Bon. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.